Bandeko mbote bisika nyonso bozali bozolanda nga ngawa ndeko na bino Simon Poso Lobito mobala pembe ti na Dubai mobala leki libongo na elengi ebele bela te bolia bongo ndumba zwi permis papa Lupanga beli liboma ndakala melingando ngawa na libanga gologota mobala leki libongo na elengi kera nyoka awoswa biso ndakala melingando nia wakangi balo ni balo bakabate suka batikala ka bango moko ndumba zwi permis papa Lupanga beli boma lala tolelo sona ndonge bandeko na pesi bino mbote bisika nyonso bozali grâce à Jésus mawana ye ebomba biso ebatela biso tango yonso amen bandeko na boite batu misusu balobaki ote ozoloba likambo boya mboka te nini te tokoloba boyoka pe onga na oloba lelo bandeko omoni lelo nde toza na mokilo ya se nde toza lelo okoyeba mutu na bizaleli na ye soko zwi chance nzama peso donc oyebi mutu kumisa nzambe so pe nzama peso chance oyebi mobali ndongo azalaka kumisa nzambe epesa makana mutu te na lobaki kaka 2025 makambo tokomona tokumisa nzambe makambo ope tokomona te oyo boko ondimaki te kumisa nzambe tout est grâce nabaki 2025 oyo eza makambo ya libération ekozala ebele makambo ekozala nalobaki yango botala video na nga wana te nalobaki nyonso bana mama bino bobotsanga kaka te ngabaki 2025 oyo ekozala likambo nayebisaki bino mutu nyonso ato bombaki likambo na sama bele nzamba kobimisango nalobaki na bino ngana mona ngelongo na oloba lisusu te ba opi basoloba makambo mboka bazaka bandeko nanga ezapo ngabi ngana sina lobaki nyonso ngabi 2025 nzamba kosala biso ba grâce ebele tokomona makambo ebele bobosani yango bino pe bobosana bino bongo nanga la ndakala melingando nalobaki yango nyonso ya azar ezalaka na vite tokumisaka nzambe na bo makambo nyonso nalobaki yango nyonso ngabi 2025 nzamba kolakisa biso makambo ebele tokomona pe makambo ebele makambo suba tumusuba kondima te mais ese bine nalobaki nyonso natangaki te na presisaki na ngai loko te nalobaki te obote na bika 2025 tokokota na mabete nayebisaki bino nyonso na miso te nalobaki yango nyonso ngabi 2025 tokokota na mabete yaya oyo nyonso ebomamaki na kuku nzamba kobimisa biso aobimisango azari eza sute ya toumeli na kozela toumeli pe na koloba toumeli na koyinana toumeli pe na nini na bokabwani te mbalo nzamba ngata reconciliation moko bo ekoningisa mokili yango na zonga alakisa biso mutu na mutu ndenge azali ote na solo kana mutu te yam sunza misoko kolakisa pona nini bosolaka te okoyeba ngo kokeno musika te o semeki nanga linga ngate te zela o te bandika mobali ngabati yo zela kako yeba likamno te na laisser le temps au temps okomona nalobaki na bilongo nyonso nalobaki yango bamisusu te to wana maison te oyo nyonso nga nalobaki yango tosomona te tofingana te toswana te tozaba na tata moko bana mama moko tozala kaka ini pona tolonga makambo eza na kati ya mboka na biso ngai eloka na koloba yango wana tozala kaka na bopikiliki eloko nga na koloba yango wana namona nga eloko na koloba te oyo soki boye ndenge ni te eza eloko moko sikoyo nde tozokendele yeba nani aza nani yeba ki na vie il faut kozala na observation so ozala na observation te okoyeba mingi te il faut kosenga nzambe apeso sagesse lelo seconde on a biso bo tozana bazana ba mabala ovandi na mobali mbule bele lelo koyeba ki ote mobali a satisfaction ngata a komisa ngai soki place na lingaka te ya bokomi na bana 4 yoti lelo yo makambu tozana makamusu na mboka yo yela biso makamusu kenga mobali na akomisa ngai soko so balo monika mwasi alingaka nzoto aza mwasi malamu te
po mukolo faiti moke ekota aobosa na nyonso linga mwasa lingo kandenga kotel alingo na mouvement ya bolingo so mwasa so linga avec intérêt ote po akito mukolo ko sala ta défaut moko bo ya ko baye yo bana mama ngana kosa abino te o mutaka na ngokote sa ngona tina te mwasi moko boy mobali moko boy non mwasa malamu abomba ka mobali na ye lela ta bongo lelo soko boy mobali wana mobali musuwa no kuzwa ozani kandenge mokoti parce que yo sikoyo oza mutu moko saka mutu moko ya ba sentiment lelo soki sentiment ne sile pa mobali ndenge bosani nanda olinga su mobali na musososwa bo muko pe sentiment ko sila osuka ndenge ni bala mama esiko vandi vanda kolanda landa batute kolanda batute autonité vanda sala makambu na yo parce que mutu muso avia kayo oyeba te na sina bitem no maso mutu musu ndenge ndekwa na bina mutu musu avia kayo okoyeba ndenge ni net li solo o siko na zobetela bino su ndeko wana azana akina mobali ne na ndako babota bana mibale omonika mabala ngwa poto ndenge ezalaka lelo esimbi lobeko eza lokola mbonga kafe eyeba na galere kit ebimaka te eza le bolingo ya poto eza loka bolingo ya kafe mbongo tango ekotaka na compte ekoma na banki eyeba na mukole bimaka te boyebi ka mbongo ba mamo baswa ngo ya le 6 mais le 6 ngo mona msusu poso ngo le 6 songo le 7 eyeba na galere batsaka na compte te eza loka bolingo yeba nite mukolo ndenge marchaka yeba na kate bolingo na bisaka kongole eza loka mbonga ya nini ya kafe eyeba na galere ekotaka te yo bavandi na mobali wana pa bayeko boyana mobali pa ko sala vina ye pa sala vina zo mobali ne moko boya bien bana mama mobali pa s'occuper bien tout vraiment c'est à féliciter mobali na to o azwaki azokipe ye babiloko nyonso sikoyo bayeko zwa crédit andako bazwi crédit ndeka ezalaka bazwi crédit na babona moko sona kishasa po babiote to sona kishasa to sona sona poto to vana biso to kokotela biso retraite ya poto ende mutu na mutu nde akuma ko calculer makambu na ye bana mama mwana mwasi wana sikoyo mobali na ye asala soki abaina ta na kota ngote batimi bakoye bango asala place mo siko place ana posta bien siko place na bango société na bango koti mwa faillite koti ba activité diminuée sikoyo babengi mobali na ye babengi mbanda na ye oyo mbanda na ye o abano sa place mususu ayala po a renforcer moi société moi et comme mon équilibre pour activité za mana bet tanga yona il faut sikona liste on ande batsaki ba bibke batu nyoso o bakolongwa wana ate mobali ya mbanda na ye ona mwasi wana mobali na ye azana kasa liste wana ya mokilo yo il faut za mayele bana mama kolinga to kabona na mutu na ndenga mabe toyeba ka lobi te abinoko simona sili mayele tinda iloko beta li solo yo esunga bandeko mso mobali na ye o babengana o aboya kama kasi wana alingi sute siko mobali azwa ki wana siko akutani na siko na kolo vraiment kolo masolo siko liste wana etombe pane ayeko mona siko mbanda ngo wana na kata société wana soki yo osuka wapi na ndenge utonge kumi na moya keba bo osuka wapi mwana mobali wana pe ndepa bakomo pesa bango bani dans 2 semaines bazoso ba liste ayeko yebisa siko mwasi na ye abia ngade tozo bima boba yebisa biso ke tozo bima na tozo bima ba pesa biso ba conseil technique pour na concernant que baisse d'activité ezali moyen ba tiki kaka moi ndambo ba personnel mais biso msusu ba pe misi biso abina nga ayeko yebisa siko ye vérité kabi muta chef wana tata na bano yo bana mama oyo kako ebele bela tebo lia bongo omba di pasa mboke za ya kuyinda bana mama ezala sikoyo osandeni yemo soka so tuna tonto simona ibate na benga mobali wana na sala ni yaya
ngapi na mona ngeloko na koloba te c'est à vous de voir asala nini po sikoyo azomona nde akoloba te ye mobali amemeli sikoyo mobali nona o bazali so ya abi ya tozana na nyongo pe ya nini ya crédit mo abi mobali na ngaza kozwa mbongo vraiment na société wana nga siko pe na monde na koloba te yaya na yibi ndenge na sopo nde na koloba nete abenga siko mobali wana po zongisa mbanda nde na musala to asala nini ya oyo kaka ko libanga gologota longola ngo batala na yebite mwana mwa mwasala tisi kwa benga nga binoko simo na zolala te nga bitanga expliquer ngabi mwana mama likambo na po mutu na yebite lo banza ba toucher bango mitema mbanda bana mama la lulala ibrato piana mboki za matata bana mama so likambo zio to mona ogra etsigwesa likambo ya bongo ekwele liyo osandeni ngara poye na ngango te tanga zo ebisanga lisolo bana mama na vandi kaka nie nazo mona degra likambo bwana est-ce que mobali wa mona mwasi sana kubenga mobali ni wana ya kala tata na bani po zongisa mobali mona mama eza mwa deba moko bana mama po o lo bango ka facile bo o loba mais na mona ki ngo kilo makasi za kilo mboka libanga gologota keba nyoka tekele bumbeza matata bana mama oko bana ndenge nini po oloba ndenge nini yangana lisolo la ngana ipsa no buto alelo to zapika na mabondeli po na mboka na biso to zanga piko tsamboka na biso na mabondeli te to zala inivre ma biso nyonso e ko zala pe bien po na firita mboka na biso yaya to longona na bakanda to zala kanango to yinana ezana likambo siko to zala ini biso nyonso ba congolais po to suki to tsamboka na biso kimi ezaka biso moka mutu ko telema mutu oteme na biso azate to longa ko yinana ko swana ko fingana to zala ini po to telemisa mboka na biso mutalibanda ta ya okotela biso moko kaka ekoza bafingi papa na bino oyo kuta babeta papa na bino okotuna na likambo to kokota na simo otuna papa bowelela ki nini ndeke kende kezali kambu ya biso moko ya ndaku to ebakande to kusolola parce que c'est la famille et ça c'est la famille to boya na te to koyina na te to union fait la force o ngana zolo baka yango wana sopi bomoni ngala lobi mabe bolimbisa ngai mais union fait la force yango na réponse pe na zozela bo pesa nga réponse bo komela ngana ba commenter asala nini mwana mwasi abenga mobile na kala to po asala nini ngai na bino pe to yebite c'est à vous de voir apprendre ou à laisser yango na likambu eza simba la lulala Pascaline Ponde Jenny Ponde Grâce à Ponde Francine Ponde mboki za ya kuyinda Papri Mboma nati lokoli mboki za ya kuyinda nana koyokela muninga Soleil Wanga selos kam tata mapasa e yindi surtout yo epanza makita mususu wana yango wana depuis kipomba ça va makamona na ndo babana mama yango wana miel de son mabese koti bapiki balobi na yebite c'est à vous de voir pour bana mama ngana ko na ko gérer ngote nazo mona za moi lourd za moi eloko moko ça pèse beaucoup pour sa réponse sur beaucoup comment na ko yebise tala bande ko bana ngana sala na leka na live mais na zo ki tenter et au sala bien pour sa réponse moko bien na pesa mona mwasi wana po abaki azozela ba réponse mais na live pe na ko leka lobby so yezo ay lobby te na ko leka po to solo lango vraiment to planifier ngo bien po to zo ta mo réponse moko ya kimia yango wana vraiment na mama na leka ki wana to bosala pe ko tsamboka na biso na mabondeli te Zaire Congo Zaire mboka bakoko batika to za nango kaka biso to za ini de botuna ngai to za ini to saba na tata moko bana mama moko to za kana bolingo yango ne loko na leka pe na pesa message nanga eloko esenga biso ka to za ini bolingo ka kezala
moyen to kabula bolingo ezati bolingo ezala kaka union fait la force et ça la biso bien yango wana nalekaki pona libela bino mwa o ngana zalaki nango pona butu lelo soki yezo elobi te tokomona na butu malamu